Mon papa oyo azoyi bapenza robotisa te, est-ce que bokoki kozongisa ye abotisa? Exactement, wana mutuna ya malamu. Po tuza na exemple moko très simple, ndeko na biso moko atambola mwa mboka belé ba déclaraka ye kasa azoospermique. Donc ye akoki kotika la kobota mwana te. Po na mai na ye spermatozoïde ezalaka te. Mutu abongo espoir ekozalaka te. Mais grâce à la recherche, na banzete na biso to sali ba type d'étude nango, na ba mélange à plusieurs composants, ba principe actif banzete ba principe actif ya ba issu à résultat na biso ya ba plante médicinale, to komi na niveau to ko pesa mon traitement wana e comme maye na ko améliorer qualité à sécrétion na yi. SS to ba toi SS ezali ko matama makasi parce que tous allez dans cette politique qui a prévention T. Tous allez mingi actif, ceux qui ont coquille, et salami, c'est proactif T. Proactif, il faut anticiper les camounas dans le comité. Dans le cadre pour anticiper les camounas dans le comité, avant yo mobile au coup d'un mois si. Il faut que ça nous test ya dépistage, ya hémoglobine bino. Ezali konyoko la bandeko ebele kaka awate tina mikili ya poto tina bino kuna na poto tina mikili ya poto mais kuna ba kisi ya danger ba finyoka bombala mo momento zui mabomona tina mikili ya poto likamwana ezali ko déranger bato ebele eloko ezali ko déranger ezali parce que ba cause nango ezali varié ezali ebele mutu mususu ne to koloba chauffeur il y a bus, il y a des gens ici tout bien voiture. À fin d'Agawana, toute la journée, les testicules naïe, ils allaient exposer la chaleur. Production, il y a bana, il y a des spermatozoïdes naïe, ils allaient exposer la température élevée que température corporelle. Conséquence n'a pas court terme à long terme aux oeufs batendeko. Ils ont rendu impuissant, ils ont rendu infertile. Ba cigarette tu veux dire comme effet nango à long terme dans l'organisme. Donc il y a bien que oyo ne to le faut la proactif tout quand ça en avance to bien comme la drépanocytose il y a anémique SS comme stérilité p ils ont comme oh faut to bête la na mesa makasi parce que bande ko na biso mingi bazo bosana yango mais grâce ya mayele na bwanya nzamba pesi biso na niveau ya ba recherche tozali kosala tozu bakisi oyo soki peut-être ozo baki antibiotique kala et comment ko caresser na ngaka ba la média ba maladie wana oyo ka o menia o mom kusa ici le lobi anabiki yango esali ba G et c'est bota me côté na kati fadi lobi lisusu mom kusa ozu moi sur antibiotique pour avoir tout un système auquel la pharmacie yo moko biso mbela antibiotique yo moko oyo na parce que l'examen te parce que le contrôle te ah nazo comment Fabina Sali pour Lingani Tangama Solo boucle. Merci chers téléspectateurs, Nenge Bozaraki et Belé à Kolanda Magazine Abino Lingala News. Fabina Sali pour Lingani Tangama Solo boucle. Selon la émission Oyo Tolubaka Mopaya Penza Lelo Toya Melbino Mopaya Monene Oyo Babengi manager Penza na kati ya groupe Nyeka vraiment awa tozana ye pona kolobela bakisi oyo vraiment il fallait na kati ya RDC ezala pe ezali. Bonjour. Bonjour Deko. Esengeli penza toloba makasi pe toloba ndenge bazolanda biso na kati ya émission na biso Mopaya oyo babengi na kati ya chaîne Lingala News. Mbote nanu. Mbote Deko ngai. Yebisa biso nanu kombo nani na ba oyo bazolanda biso na etando muke. Kombo na ngai Martin Mwamba. Nazali manager na groupe Nyeka. Groupe Nyeka Ozali ko réunir ba centre moi ebele. Ba centre nyonso wana eza dénomination Nyeka. Nous avons centre de recherche scientifique hospitalier Nyeka Ezarangaba. Tout on a ba filiale mususu na niveau ya Lubumbashi, mususu na Mwanda. Na Kinshasa tuzana Misatu. Tout un service de détox Nyeka, tout un service écothérapie Nyeka,
Pourquoi tu veux écothérapie NECA? Parce que c'est un traitement écologique sur base de plantes médicinales afin de pouvoir répondre aux besoins de la population économiquement acceptable. Le tout dit que souffrance est vraiment makasi na mboka na biso et bato mususu baza na ba problème makasi ya santé baza na poser la solution mais ba moyen ezali kozanga okende côté mususu boyela ebisio pesa $1000 pesa $5000 pour la quoi simba yo pesa $3000 pour pouvoir traiter. C'est vrai que ils ont moins passé mais comment tu veux répondre à la problématique il y a un niveau il y a écothérapie NECA. Tu allez prendre en charge la pathologie moins ébélée, notamment la trouble à la prostate pour la papa. Tu allez na problème à stérilité, la myome, la kyste. Tu allez na problème il y a drépanocytose ou anémie SS. Tu allez na problème il y a tu vas avoir un problème d'infection chronique aiguë. Tu as un trouble, hémorroïde, vous allez peut déranger ma faiblesse sexuelle, notamment. Il y en a un peu plusieurs. Donc, le neurologue là, mais il y a une stérilité. Je pense que tu as un moment dans mon solo, pour te mettre moi bokese ina makambo mais tout le monde chaque année penza awana RD Congo penza to oyo ya SS ezo matamakasi pona nini bon to ya SS surtout le bill semolo ya SS sur la SS to le bagi to SS ezali ko matama makasi parce que tous allez dans cette politique ya prévention té tous allez mingi actif sur le gambe koki et salami. C'est une proactivité. Proactif, il faut anticiper les camions dans le comité. Dans le cadre pour anticiper les camions dans le comité, avant yo mobile au coup dans mois ci. Il faut que ça nous test ya dépistage ya hémoglobine bino. Wana bo anticiper les camions ya hémoglobine bana SS. Au bout de mon SST ceux qui vous ça la contrôle. Attends vous avez bien mais si vous avez SS. Car si ceux qui aussi bolingani vous appelez là-bas la SS vous êtes dans centre de biso écothérapie NECA sur l'avenue Laurier numéro 5 na Kauka ba couper ça prise en charge longo bani na mwana oyo asi abotami mais tout le monde a ba kinwa mingi penza ba mingi actif sur qui ligambo koki et salami c'est une proactivité proactif faut anticiper les camions dans le comité. Dans le cadre pour anticiper les camions de comité, avant yo mobile au coup dans mois ci. Il faut que ça nous test ya dépistage ya hémoglobine bino. Wana bo anticiper les camions ya hémoglobine bana SS. Au bout de mon SST ceux qui vous ça la contrôle. Attends vous avez bien mais si vous avez SS. Car si ceux qui aussi bolingani. Vous appelez là-bas la SS. Vous êtes dans centre de biso écothérapie NECA sur l'avenue Laurier numéro 5 na Kauka. Ba couper ça prise en charge longo bani na mwana oyo asi abotami mais tout le monde a ba kinwa mingi penza ba yokela ngo soni ke balingani lelo ba keni mbala moko komitala penza soki azana A bien azana S vraiment ba miyekela ngo soni kasi eloko leso ile bo mki so ile bo mki to ka nzaka so za na soni okola la mutu azana archivé soni sikwe bomi yango nazo senga na bana nyoso oyo baza awa na Congo pe baza awa na Kinshasa awa na avenue Laurier penza na avenue Laurier na kati ya quartier Kauka na commune ya Kalamu bomona vraiment centre médical NECA ezali wana pona bino vraiment pona ba résultat na bino ezala danger pona vraiment et traité bana oyo baza anémique penza okotika boyo bimi danger otika boye epesi mbala moko manager vraiment yebisa biso eloko nini tokoki penza koyeba ke mutu azana anémique
Oui. N'engni to ko ba kemutu. Bah facteur ils ont délai déjà à partir il y a 6 mois. Moi na soka pour 6 mois et globule maman na ye, mon globule maman na ye ou protéger kaye. Au moins attendre il y a maman à ça pour les mais tout le monde a remboursé azan nene hein azan benam nene monzoto mais azan na SS et ça a bondi. Voilà. Et tout ça na oh ben à porteur sain. Le porteur sain là monte oh yo azali a hérité na babuti na ye. Moi quoi ça S musula A. Alors moi ba symptômes il y a ba drépano, il y a ba anémique mais à ça la ba crisité. Au moins là on suspecté mais penzani tazana mal ye bon ba porteur sain. Tout ça là-bas, oh, bah, bela kama mingi, oh, tout bien là-bas, drépano. Wana nde bango ba joie S, ya papa na S ya mama. Ya onde sangana et puis sakasiko yo SS. Ya onde mama na likambo. Pour ceux qui moi na SS dino de vie na yeko mukuse. Azali intégré la société parce qu'azali ko sentir toujours exclu la société par rapport à condition na ye et finance ya ndako ya ndako. Mbongo na ndako ekobanda kobima kaka pona bosomba tramadol bosomba kisi paracetamol bosomba kini bosomba bokokokaka mbongo te yango mona mabala mingi ekufaka esi okufi bana basi babotami po papa azomona eti bana ekomi neti kisi neti babwakili bango kisi na famille akomi kosela mama o noko na yo oh de comment c'est malade maladie to bazanga mbongo oh frère ben malade na ya ga mingi et pas bato bazanga mbongo et ya ga te eza bongo te maladie ya kapona ezali mal héréditaire c'est-à-dire papa na maman ba pesa ka moi ndambu na bubu ya papa na buboma et pas ya mwana na ndambu wana apesi moi S ou apesi moi S ou apesi A ou apesi S ou apesi A apesi A. Tant moi na komaka na SS ne ba bosangani ya S ya papa na maman de komaka ensemble. Donc ils allaient maladie te mutambonga mutapia kate, ils allaient kaka maladie et komaka parce que tous allaient na politique ya ko prévenir te. Pour ceux qui bossi bolingani, ceux qui bossala qui test ya électrophorèse, ceux qui ba groupe sanguin na bino, na ba sous-groupe na bino, ba très ils allaient ko bomba na kati et ko permettre à ce que yo au quoi décider ce que regarder maman comme moi si ou bien papa comme Bali pour vous dire que na bosanga na bino ko bimisa ka bana ou bazali soit S soit S. Bongo vraiment n'inga bita ce société pour ma question ezoya comment nous pouvons éviter cette maladie SS chez nous ici à RDC? Il faut une politique de prévention. Ça c'est quelque chose qu'il faut te dire. Ceux qui ont la politique de prévention bien claire, les amours passent. Donc il faut une politique de prévention. Il faut une politique de prévention. Ceux qui ont politique de prévention, ils athées et qu'ils ont la mois passé. Et là, pour les très très important. Politique de prévention, tu as dit que c'est tes amis. D'abord, on a besoin de l'ingana. Il faut éviter na bosanga na bamu bisa mwana SS. Bosa lisa ba contrôle électrophorèse tant bosa li kolinga. Voilà liboso. Na mibale. Il faut accompagnement ya kisi ya malonga. Ba kisi ya malonga ezali ba kisi oyo lokola oyo tozali na yango awo. Oyo ba kisi oyo tokoki kokende na yango na tembete oyo tozala ba résultat. Ba benne soko za ba résultat te toyi ko beta masolo ya ba kisi. Mais ceux qui tozala ba résultat mon qui SS a eu un traitement a commis AA ou bien qui SS a eu un traitement comme AS ou la science ils ont démontré que grâce à ma produit Oyo connaissance autour qui n'a liboso et bonwani connaissance liboso la maladie Oyo ba bix kayangote pour les héréditaires pour les anakacha ADN pour les limitations bayebi ke ezali bongo eko changer mais grâce ya bakisi to arrive kokona ke baselile oyo li falsiforme wana ezongaka normal et ce qui est normal moto continue kozwa bakisi komi koagir sikoyo ke mbotama ya baselile mosusu ezala falsiforme esusu te ekoma sikoyo malamu lokola na genèse cellulaire tala kote toyoki na barecherche yango wana tolobi soki gouvernement etie maboko
tokokende nango musika tokovaloriser ba recherche na biso pe tokokende nango mwa musika na moment oyo tokoki kolobela likambo ya drepano na ba angle nango nyonso mais solution ya moto azali kobelisa nini abika po moto soki azali kosouffrir souci na ye ezali souffrance wana esala nini esila soki bopesi ye aza na mikuwa esala ye pasi opesi ye kisi mpo mikuwa esala pasi est ce que osilisi maladi na ye osilisi te ogeriri kaka pasi wana yangi tokoki kosala pansement mais biso toza na posa ya pansement te toza na posa ke moto abela lisusu na maladi wana lolenge oyo azali kobelela nango te yango wana tozali koaméliorer non seulement condition clinique ya moto mais rétablissement complet ya moto neti awa na Kinshasa penza toza na nombre combien oyo ya SS oyo baza na maladie nombre ya badrepano statistiquement parlant eza penza comité po tozali na service ya statistique ya mozindo te bato mosusu bazali na zamba place oyo basalaka ta contre électrophorèse te baprovince mosusu bacentre oyo esalaka bacontre électrophorèse ezalaka te il faut ozwa makila batinda na centre etindaka kitele mosusu eza mwa pasi mais statistique ya OMS na ministère ya santé ezolakisa ke chaque année 40 000 bana bazobotama SS 40 000 bana baebele 40 000 donc c'est un peu c'est surtout ça l'autre au tia moi c'était. Merci vraiment manager Martin Mwamba ninge penza zo clésir biso ba ninge bozolanda biso awa na magazine Lingala News boke ba na ba papa wana ba charlatan ba papa wana bazwaka ka boye azui mwa bidon mwa 25 litres aningisi azo pesa mwana pe atongoli mwana tala vraiment eza bien te yaka mona manager Martin Mwamba vraiment na kati awa ya centre médical Nieka vraiment oyo ezali na quartier Kauka na avenue Laurier numéro 5 nous avons mobimba ozo bakisi oyo ya bien vraiment na kati ya centre Nieka. Ouais, manager expliquer biso vraiment ndenge nini tokoki ko inviter maladi oyo ezala na batu te. Oui, tolobeli sikoyo drépanocytose na touché likambo mosusu parce que drépanocytose ezali nde tolobeli yango soki moto aye azwi traitement solution ekozala barepousite eza ebele bakisi na biso ndenge bomongi yango boye lokola kisi oyo ezali kopermettre ya kocorrige falsiformation ya bacellule oyo ezali ndeti ezali kolite contre bainfection oyo antimasse ezali antimasse ezali produit naturel un médicament naturel ya kopermettre biso corriger bainfection oyo ezali très récurrent na niveau ya badrépano tozali na oyo kisi oyo tobengi Sipson ezali kopermettre biso mpona komatisa to ya hémoglobine makila oui manager na kati maloba te vraiment manager Martin Mwamba est-ce que mutu oyo aza pena na SS est-ce que akoki pe kobota mwana bien sûr akoki kobota mwana bato oyo balandi traitement epai na biso mosusu baza na bana lelo mpo bakoma na bango mais oyo nanu azwi traitement epai na biso te c'est vrai que kobota wana ekoki komema mpe na liwa est-ce que akoki komema mwana ntina ba 9 mois akoki komema mwana ti ba 9 mois ekoki komema ye na liwa mpe ezemi na ye faut ezala bien suivi mpona nini parce que moi na état normal boye moi fièvre moke hémoglobine ekomi 5 ekomi 6 sikoyo soki ozolomema motu na kati nawa moi fièvre moke soki esalami ozopartage il parti ya vie na yo na motu mosusu mpe na niveau ya kobota donc bazalaka na risque makasi mpe chance ezali makasi ke ntango kobota mwana wana azala mpe kaka s mwana pa ozwa pe kaka s bakoki kolongola mwana te nde tomonaka na bato oyo ya sida ke mama aza na sida papa aza na sida mais mama aboti balongoli
moi na sida te est-ce que na SSP ezalaka bongo mpe mwana azwango te? Science ezali kodévelopper, science ezali koaccroître. Hier encore, on ne parlait pas à cellules souches. Les autres qu'on travaille sur les cellules souches. Ça veut dire que science ezali kodévelopper. Tout le monde et qu'on ça la matière. On doit dire qu'on sait que sur la classe que 1 plus 1 égale 2, à celui qui a la connaissance ouana, quelqu'un m'a manqué pour accepter que non. 2, 4 moins 2 égale 2. Donc la science n'est pas statique. Tout le monde a la connaissance, les alliés caractéristiques. Les lois, qui se ont démontré que solution est alliée. La connaissance scientifique, la recherche est très repoussée. Donc, l'acceptement, le ballon cancer, lobby, et vous avez traité les équipés. Père diminution, et ma casse, il y a un cambon. Nous, nous avons pour là, j'aurais bien aimé que tout le monde a coquillé, n'a pas maladie de sous le col la prostate. Prostate, c'est une maladie, ils ont touché à papa. Papa, quand on a touché prostate, ils ont la cause de l'ébélé. Tant que tu as dit que là, volume de prostate, nous disons comment on a monnaie. Ils ont comment monnaie. Tant que tu as dit que comme ils ont ébélé, il y a une zone où on a prostate et comme meilleur urinaire na zone à prostate et comme moi kokangama. Pas douleur et bandit, ok, vous souba, ma souba besoin du matin. Comme vous savez la ponction, pas de message ma souba. Grâce à ma produit Nabiso, tu peux traiter en haut sans que vous passiez dans intervention chirurgicale, sans que vous ayez opération. Pour zone wana, tu as un bon mingi bakufan. Tu as un exemple à Mobutu, si l'argent pouvait sauver des vies, le fait président va beaucoup fater. Tu vois que le beaucoup la stérilité, il y a un couple. Tout le monde chaque jour, chaque week-end, est belé à mariage. Chaque jour, chaque week-end, on va célébrer ma fête. Maintenant, on va une année dans la relation. Beaucoup de tité. Mais. Et comme moi, je suis dans les bottes. Oui, ça va faire 3 ans, 4, 5 ans. Et vous quittez aux ala. Mais ce qui est volonté, il y a que des alliés et que vous avez concevoir. Alors que le but qu'on volontaire dit que vous allez que la relation régulièrement dans le contexte sexuel, il y a reproduire. C'est-à-dire que vous allez que ça régulièrement pendant 12 mois, 6 mois, 8 mois, vous s'inquiéter. Est-ce que les alliés stérilité, les alliés fertilité, les alliés infécondité, comme ma question est belé. Donc, on a tout qui monter le centre à cause du traitement de longue bani, on a 5 sami pour retrouver solution à l'écran. Papa et maman, vous allez appeler papa comme maman. Les balles ils se sont, tu peux savoir si faute. Vous avez des missions que vous allez azospermie. Vous avez un spermatozoïde, vous avez un sperme, vous avez un spermatozoïde. Non, non, non. Yo zo boka ka mai, on ka mai zo bima. Mais mai wana matakeza na katité. Oui, matakeza na kati, ils ont la viabilité. Mais qui la langue za ko, ko place moko. Yo ko kende ko kota te, e ko boti sa mama. Wana pesa problème. Ce qui papa yebité. Akomana ko ngane ka nani. Surtout ce qui papa botaki moi na moko libanda. Et comme ça, on a la boîte de jet. Il y a un problème. Vous avez sur la TV, vous avez vraiment à avenue Lorient numéro 5 dans le quartier Kauka, à la commune Yamatunge, dans le centre médical Nieka, Yakambamu, pour la Somo, Yakambamu. Oui, manager Martin Mwamba. J'aurais bien aimé que tout le monde a coquillé dans la maladie de le col la prostate. Prostate, c'est une maladie qui touche à papa. Papa, quand on touche prostate, c'est la cause de l'ébélé. Tant que tu as dit que là, volume de prostate, nous disons comment on a monnaie. Ils ont comment monnaie. Tant que tu as dit que vous avez ébélé, il y a une zone où on a prostate et comme meilleur urinaire na zone à prostate et comme moi, kokangama. Pas douleur et bandit, ok, vous souba, ma souba besoin du matin. Comme vous savez la ponction, pas de message ma souba. Grâce à ma produit Nabiso, tu peux traiter en haut sans que vous passiez dans intervention chirurgicale, sans que vous ayez opération. Pour zone wana, tu as un bon mingi bakufan. Tu as un exemple à Mobutu,
si l'argent pouvait sauver des vies, le fait président va beaucoup faté. Donc la stérilité, il y a un couple. Tout le monde, chaque jour, chaque week-end, est belé à mariage. Chaque jour, chaque week-end, on célébrer ma fête. Maintenant, on sali une année dans la relation. Beaucoup de mais et comme moi je suis na libota oui ça va faire na 3 ans 4 5 ans et qui peut kozala mais ce qui volonté ya kobota ezali et que vous avez concevoir te alors que le but qu'on volonté veut dire que vous allez que la relation régulièrement dans contexte moko sexuel ya produit ya ko reproduire a dit vous allez que ça la régulièrement pendant 12 mois 6 mois 8 mois beaucoup me s'inquiéter. Est-ce qu'ils allaient stérilité, ils allaient fertilité, ils allaient infécondité. Et comme ma question est belé. Donc, on a tout qui monté le centre à cause du traitement de longue bani, on a mis 5 pour retrouver solution à l'écran. Papa et maman, vous allez papa comme maman. Les balles ils sous tout peut ça va si faute. Vous avez des choses vous allez ba azoospermie. Vous avez un spermatozoïde, vous avez un sperme, vous avez un spermatozoïde. Non, non, non. Vous avez un maille, vous avez un maille. Mais maille, vous avez un maille à la quantité. Vous avez un maille à la quantité. Ils ont une viabilité. Et qui l'a mis à coup, vous avez place beaucoup. Vous avez un beaucoup de thé et vous avez un sa maman. Vous avez un problème. Ce qui papa est évité. Vous avez un problème. Surtout ce qui papa a dit, moi, je suis un libanda. Et comme ça, on a la boîte de jet. Il y a un problème. Vous avez sur la TV, vous avez vraiment à un avenir, Lorient numéro 5, dans le quartier Kauka, à la commune Yamatonge, dans le centre médical Nieka, Yakambamu, pour la Doasomo, Yakambamu, oui, manager Martin Mwamba Penza, PC la numéro PC la Gaka, vraiment. Merci beaucoup. Les cambo ya stérilité ezali konyoko la bande ko belé. Kaka awate tina mikili ya poto. Tina bino kuna na poto. Tina mikili ya poto. Mais kuna ba kisi ya danger ba finyoka bo mbala mo mento zui mabomona. Ah tina mikili ya poto likamwana ezali ko déranger bato belé. Et donc ezali ko déranger ezali parce que ba cause nango ezali varié. Ezali belé. Mutu mususu ne to koloba chauffeur ya bus ya descend c'est tout bien voiture afanda kawana toute la journée ba testicule na ye ezali exposé la chaleur production ya bana ya ba spermatozoïde na ye ezali exposé la température élevée que température corporelle eza ba dossier et ba connaissance ngai te bafa éléments za ebele élève soit bengaki ezaki ndoki tata mwasi na biso maleki baneni afandela ngana afandela nzoka nde musala ozali kosala ezali koboma tozali na biloko tozali kolia ba effet ya ba plastique na santé na biso na biloko olia lisusu dégagement ya tango tomelaka te ya moto ozomela yango na kati ya plastique tango plastique wana ezali na bamatière ezali kose décomposé yango ekoti na kati ya nzoto na yo conséquence nango koyeba te yo wana omoni kaka okomi kaka kolembalemba ozokoka kotelema suu te okomi kaka kolembalemba ou bien peut-être mpe omoni suite moko logique ya bana kaka basi ozoloka mobali mobali yaka suu te eza na baeffet ebele wana likolo na bino te bomisaka likolo ya basi te kasi ndenge balobaka kaka ote moto azaka na likolo ya basi abotaka basi ya na ye mpe bato abotaka basi ye mpe kaka basi bafacteur eza ebele bakisi mosusu tozali komela régulièrement eza na effet directement sur sécrétion ya bahormone na biso tozoyeba yango te toza kosexpose nango maladi oyo mingi etamboli na surtout na kini oyo maladie sexuellement transmissible chlamydia etambola lokola nguba moto ekoma nango normal congolais akenda ko se protéger te congolais pour se protéger amwa neti amipoti na kati ya mulangi bakangeli chassé na kati donc azokoka yango te et du coup transmission de gauche à droite ya bainfection ekoma lokola mai
ozwi traitement ya malonga te yo ozwi yango eki ofanda wapi na kati ya organe na yo ntango efandi kuna ekomi kokreele yo sikoyo bafermeture ekoli ekangi batrompe ebouche ekoli matrice na yo ekomi nango déjà donc na capacité susu te ya mobili ya kofacilité ke soki obwaki mai na yo bamema yango mpo ekende kobota yo wana otikali donc eza bamakambo ebele oyo tokoki kolobela bamoko bavaricelle grâce na centre toza na bakisi oyo ezali déterminer chaque problème oyo tozolobela awa epai ya mobali trouble epai ya basi mobali na basi lelo cigarette eloko pamba shisha soki shisha mais babi eke yango te ozala na temps kilelo yango nde fo tiama biloko wana banini kilelo nde kilelo moto eboma biso parce que la plupart ya bato ndeko na ngai ntango moto akotisaka mental notion ya kokotisa cigarette na mitu ya bandeko basi ezalaki na objectif olakisa ke basi bakomi épanoui parce que moi c'est vraiment considéré na cercle familial lelo soki omoni mwasi oyo azomela cigarette aza na tendance ozanaki ndeti naza dominant parce que quand on est comme si ils allaient nakoma genre donc on est en train de se détruire mais là régulièrement ils ont un effet directement sur sécrétion à ba hormones na biso toujours il va on toujours s'exposer nango maladie mingi tamboli na surtout na kino oyo ba maladie sexuellement transmissible ba chlamydia etambola lokola nguba moto qui parle comme on normal congolais akenda ko se protéger congolais pour se protéger moi dit ami poti na kati ya mulangi bakangeli chasser na donc azo ko yango te et du coup transmission de gauche à droite il y a ba infection et comme le la mai ozui traitement ya malonga te yo ozui yango et ki ofanda wapi na kati ya organe na yo ntango efandi kuna ekomi kokreele yo sikoyo bafermeture ekoli ekangi batrompe ebouche ekoli matrice na yo ekomi nango déjà donc na capacité susu te ya mobili ya kofacilité ke soki obwaki mai na yo bamema yango mpo ekende kobota yo wana otikali donc eza bamakambo ebele oyo tokoki kolobela bamoko bavaricelle grâce na centre toza na bakisi oyo ezali déterminer chaque problème oyo tozolobela awa epai ya mobali trouble epai ya basi mobali na basi lelo cigarette eloko pamba shisha soki shisha mais babi eke yango te ozala na temps kilelo yango nde fo tiama biloko wana banini kilelo nde kilelo moto eboma biso parce que la plupart ya bato ndeko na ngai ntango moto akotisaka mental notion ya kokotisa cigarette na mitu ya bandeko basi ezalaki na objectif olakisa ke basi bakomi épanoui parce que moi c'est vraiment considéré na cercle familial lelo soki omoni mwasi oyo azomela cigarette aza na tendance ozanaki ndeti naza dominant parce que quand c'est un moto comme si ils allaient nakoma genre donc on est en train de se détruire conséquence na moi à court terme à long terme ozo yeba tendeko ils ont rendre yo impuissant ils ont rendre yo infertile o bota souti ba cigarette tozali komela effet nango à long terme dans l'organisme donc eza biloko oyo neti tolobi il faut que la proactif tukanisa ngo en avance tobeli likambo ya drépanocytose ya banémique ss likambo ya stérilité mpe eza likambo oyo fo tobetela yango na mesa makasi parce que bandeko na biso mingi bazobosana yango mais grâce ya mayele na bwanya nzambe apesi biso na niveau ya barecherche tozali kosala tozwi bakisi oyo soki peut-être ozwa bati antibiotique kala ekomi kokaresie nango kaka bachlamydia bamaladi wana oyoka omeni yango mwa mokusa esili lobi anabiki yango esali yo baje ese botama ekoti na kati efandi
lobi sous son mouvement pour ça moi je suis antibiotique pour avoir tout un système auquel la pharmacie yo comme sommet l'antibiotique yo moko oui donc parce que l'examen té parce que le contrôle té na zo comment ça moko boye na zo comment solo moko ma perte mo besoin manga ya bien té OK ko joie la santé n'a pas de prix. Voilà. La santé, c'est le ngonga. Les tonnes, ils ont la valeur côté estimable. Donc chaque jour où tu as toujours perdre capacité à cause la productif, capacité à avancer, na capacité moussous. Et pas mobile. Dans le but la cause moi mi balé mi sat. Dans le but cause par exemple il y a cause toxique. Les alcool, les ali ba tabac. La cause mécanique et pour la chauffeur la fin du il y a toute la journée, ba chaleur les ali donc exposé production il y a ba sperme na chaleur, température élevée. Tout ça peine ba malformation moussous. Donc, les autres, ils ont une malformation. Tout ça, il y a une maladie ou une varicelle ou une infection chronique et créer par exemple, le HIV, il y a parmi les maladies qui ont empêché carrément, dans long terme, la productive. Surtout sur la zone de la vaccine. Mais manager, tout le monde a mingi kaka bato oya SS fo azamona lipota na likolo fo azamona signe moko ezalani mpenza. Bon, il faut azana ngote et comme pourquoi parce que nous autres on a yene to lobby grâce à produit oyo antimasse ils allaient antibiotiques très puissants ils allaient notice dans ils sont très clair ce qui cause yango POP si bande ko mingi bako kutanga au moins que produit oyo ezali symbiose il y a plante belé pe ba plante wana ezali ko travailler te na pour ba kisi mususu za vacation qui au jus yango mais si ka et trouver solution et créer isomère c'est-à-dire et créer forme le corps yango le roi liboko moi liboko so na sali bo ezali bo mais jamais ko sali liboko comme abo yango moko jamais ko tia bo bon il y a créer ba isomère donc ezali le moko. Mais basé sur tout ça, awa pour ça qui si oyo, nous sommes là homogénéité. Ils ont koyokana. Na boyokani basé molécule oyo na molécule wa ils ont travaillé ensemble. Ya ndengi balobaka na biso mais la vitamine o melina paracétamol. Ils ont yokana. Mais so ba biso que mais l'alcool te na kinine. Ils ont yokana te. Voilà le wana. Donc tant bakisi oju kisi oyo ils allaient booster le système là, ils peuvent éliminer bah infection de bactéries ou bien bah corps extérieur. Ils allaient empêcher eux avancer ou aux arabes hein bah des panneaux bah jouera qui stimule la cancer de la bango contre bah infection ou qui entraîner bah ulcère bah qui bah là ou bien bah pourtant chouchou hein ou comme un mois difficile ce qui au l'équipe na centre les peut-être déjà possibilité pour collègues ou qui travaillent à Kawana à rappelle notre ancien drépano à si sa classe na ils étaient les lois allaient pour travailler na biso na centre au moment que na l'économie ça na pota munene makoloso mbale et au pota so wana ici la gracia ba produit aux homona tout ça na échantillon vivant na pas de centre. Merci vraiment, merci bandeko ndenge bozolo na biso penza na yemoko manager Martin Mwamba penza ndenge azoko expliquer pe azolobela zala na laguer checker s'abonner vraiment les alliés que moutazui ba information par-ci par-là comme écouter les abonnés les appels bato batangi classe abonanga le kolanga il atangi ba classe nangai pona kozala manager na ba entreprise donc le lien entre sangisi maye na biso boya na biso place moko pour tout ça là autour de ça lelo objectif nous le baki to répondre à besoin il y a communauté na biso population na biso na ba solution aux alliés économiquement acceptable et ba soin il y a qualité to dit que le baké a to peut ça bidon à 5 litres mais ce qui bidon à 5 litres wana ils alliés non ils alliés posologie na les enregistrer vous voyez ça moto mais la vers mo kwa bambo pour ya moto wana les amis masse na les amis
kisi oyo mela kisi oyo kaka kisi oyo hémorroïde kisi oyo mutu pasi kisi oyo tension kisi oyo diabète mais bango namoni batiaka kaka nini na bango verre moko ya bambu mwa verre ya bambu yango nde ekomela bango nini yango yango tozoloba ti yango de fort dommage bandeko na biso mingi bakendaka mpe kuna batombaka mpe na mwa baerreur wana bon babikaka mpe mosusu mpe babikaka mpe te mais soki obiki te omoni ke operdre temps na yo directement comme considéré bato nyonso basoki oyebisa makambo ya banzete ndeti bayebi mosala na bango te mabe yango wana biso tozali kotravaille na lolenge ya science na lolenge ya boyebi toyebi ke nzoto ya moto fonctionnaka boye bacapacité physiologique ya moto ezalaka boye toyebi ke nzoto esalaka donc tokopesa oki selon besoin oyo oza nango nazwa likambo moko toza kotraite ya kambo ya diabète diabète ezali déclaré à travers le monde comme maladie moko ezali maîtrisée mais pas curatif c'est-à-dire bakoki kopesa yo kisi mpo ozalaka toujours na insuline na nzoto soki insuline eza komata bakitisaka yango soki kiti bamatisaka yango ozovivre kaka bongo mais oza na bainterdit kolia oyo te komela oyo te sucre kosimba te boyebe kosala te grâce na barecherche na biso tocomprendre que toza na baplante moko oza na molécule moko ezali kopermettre ya kofaire rajeunir baselile beta pancréatique na niveau ya îlot de Langerhans na kati ya nzoto ya motu eza na moya esika mobenga yango îlot de Langerhans moto adécouvraka yango nde na bo parti wana nde bainsuline ebotamaka basécrétion ebotamaka mpo epesa biso insuline équilibraka soki olie sucre mwa mingi mpo sucre ezala moke ainsi de suite eza na nzoto eleka na nzoto te mais soki lelo oyebisi motu moto akoyebisa mais la kisi oyo ezalaka mpona diabète olia oyo likasi eza mpona diabète opesi motu kongo bololo mpona diabète mais kobololo wana eza na kati ya sucre na kati obomi motu donc kozala koyeba ekopesa motu kisi mosusu ya bololo akanisi ke bololo motu eza bien mpona diabète soki nde bololo wana eza na kati ya sucre na kati ebomi ye ntango omeli masanga dopel ezalaka mwa bololo mais soki dopel ezalaka bololo ezalaka sucre lolenge ye moko bakisi nyonso bazali kopesa biso elingi koloba te kaka yango etraitaka bongo soki toconfronte yango na science lokola ndenge tozali kosala na niveau ya laurier numéro 5 na commune ya Kalamu quartier Kauka bandeko na biso oyo bozali kotala na bao bazali mosika bokabola video bosabone epai ndeko na ngai koya mwa mingi bowa komona bino moko baproblème ya mike oyo tozali kosala nango mwa problème bokoki kozwa solution nango la santé n'a pas de prix nzoto na yo ezali na motuya te soki yo moko ozwi charge ya nzoto na yo te mpo obika na problème oza nango na bokonzi oza nango ndeko na nga moto akobikisa yo kozala te yango wana boya na lombangu boya koasiste bomona mpe bokoka kotémoigne lokola bamingi batémoignaka na nsima ya kozwa traitement epai na biso oui bandeko tolobi boselake mpenza bopartage surtout penza émission oyo Lingala News na oyo babengi émission oyo babengi penza mopaya oyo ezopesama epai ya ye moko manager Martin Mwamba penza ndenge ale vraiment manager tolingaki oyo expliquer biso po tozomona déjà na kati ya laboratoire ndenge ba laboratoire bazali kosala pe na kati ya centre Nyeka tuna na kati ya Avenue Laurier na kati ya Kauka na commune ya Kalamu ndenge ezali yebisa biso tomoni pe babon ndenge kosalaka babon vraiment soki moto aye boyambaki na ndenge nini toza na service d'accueil oyo kozwa koyamba yo kopesa yo place elongo bani bakofanda service d'accueil ndeko na biso ndenge azoyamba bato mpe azokoma voilà coup de chapeau merci beaucoup si ma service d'accueil ezali mpona koremplir baformalité de base bonjour opesi yo place batuni soki ozali koluka motu de mbala liboso toluki mpe toyeba soki okomi na centre via média nini via organisation nini oyebi biso ndenge nini wana bainformation wana tozwaka yango na niveau ya service d'accueil yango epermettre biso toyeba ke non émission tel
chaîne telle il diffuse ça régulièrement toujours la cabine régulièrement. À part ça bah ça là yo service infirmerie et pour jouer relais nango et pour ça c'est au fiche pour un tout continuer données scientifiques données na yo base de données na yo combo na yo adresse na yo au moins anamnèse na yo historique na yo nde baye routine na yo sikoyo ne pas ya munganga akoyamba yo ayoki yo atuni mwa mituna po akoko approfondir diagnostic na yo tango atuni mituna mwa ebele opesi biyano aza kokende na biyano wana na lolenge longo bani na mutu na ye na boyebi ya bomunganga po comprendre le problème na yo ezali na place nini oye lobi naza na mutu pasi olo mutu pasi awo ezali côté gauche côté droite côté droite ezali côté ya litoyi eza côté ya front eza côté ya c mituna wana ezali kooriente ye po ayeba place nini précisément oza na problème ntango bokokoma na niveau wana aza na mwa idée ya problème oza nango nde akosala nini kosalela yo bon likambo oyo oza nango me kaka ni kosala examen oyo nazali kobota te nazali na bakiste trompe ndenge eza bouché libumu nange ezali kovimba bamiyome ezali kobotama na kati asaleli yo bon kende nali kosala nano échographie pelvienne akende ata na centre matolier kende ata na HJ kende ata na clinique universitaire na Ngalema okei yo moko osalisi baexamen oyeli biso baresultat ntango résultat ekomi totali baresultat na diagnostic na ye eyokani seki tozala malamu toprépare sikoyo kisi tokopesa basaleli yo schéma thérapeutique wana bayebi yo kisi oyo okozwa yango na ntongo okomela yango na ntongo obi okolala nango mosusu bakoki koloba comme oza na bainfection obi oza na problème boye kisi oyo oko-insere yango na kati ya nzoto na yo mwasi pour kolala nango na ntongo olongoli yango mais wana nyonso wana bakosala baexamen avant bafoti basali baexamen eza ebele baculture bakosala baexamen mpo bayeba problème na yo eza nini mpe bakotuna yo bakisi nini ozwaki liboso po soki ozwaka bakisi moko boye ozwaka o régulièrement okomi kaka na même problème wana ezongaka azongaka antibiotique wana esalaka lisu na nzoto na yo te ekoma nango kaka soki eleki esalika pansement noyoki mwa bien problème eza kopersiste yango wana il est très important ndeko nanga mobali ndeko mwasi papa mama leki ya elenge mwasi elenge mobali se protéger c'est très important pour éviter ma problème de stérilité à long terme ma infection ezali mabe koleka il y a qu'à se faire soigner il y a qu'à se faire consulter il y a qu'à se faire dépister il y a qu'à se faire analyser parce que c'est très important les gens la mais moi qui se moi je dois bien aussi le type na yo mais l'autre pour là et comme il est comme mususu tant il comme avant et comment mieux vaut au pouvoir pour ça nini pour se faire consulter. Tout ça, le service est bien à niveau à la bonne habitude. C'est vrai que tout ça, on travaille dans le labo Libanda. Tout ça, par exemple, en hématologie, et ça, le contrôle, la globule, hématocrite, tout ça, moi, l'examen, moi, belé, tout ça, la test DML, les examens sur le service d'hématologie. Tout ça, le service de bactériologie, et ça, la urine, la culture, tout ça, la hémoculture, tout ça, moi, examen, moi, belé, côté wanapé. Tout ça, le service de biochimie, zali ba glycérine, ba urée, ba créatinine, moi sur la même acide urique, ba examen za moi ebele autre ça la fait côté wana. Tout ça la sérologie, tout ça la test Widal, tout ça la test HIV, tout ça la test spermatogramme. Donc ba ceux qui papa zali vraiment la mobilité, papa ko boti ça doit ko boti ça té. Tout ça la moi ba examen sur wana na kati. Tout ça la fait moi ba examen sur routine to bengaka mon papa oyo azoyi bapenza kobotisa te est-ce que bokoki kozongisa ye abotisa exactement wana mutuna ya malamu po toza na exemple moko très simple ndeko na biso moko atambola mwa mboka ebele badeklaraka ye kasa azoospermique donc ye akoki kotikala kobota mwana te mpo na mai na ye spermatozoïde ezalaka te moto abongo espoir ekozalaka te mais grâce à la recherche na banzete na biso tosali type d'étude nango na ba mélange à plusieurs composants ba principe actif banzete ba principe actif ya ba issu ya ba résultat na biso ya ba plante médicinale to komi na niveau to ko pesa mon traitement
traitement wana ekomemaye na améliorer qualité ya sécrétion na ye. Qualité ya sécrétion na ye ekomemaye na produire spermatozoïde ya qualité pour ekobota. Spermatozoïde ya qualité ezali na 3 facteurs. Il faut ezala nano viable. C'est-à-dire na kati ya sperme mai il faut ezala oyo ekoki kotambola mataka il faut ezala na kati. Il faut la mobilité. C'est-à-dire ma mobilité mataka il faut ezala viable. Viable, ça veut dire que il faut que la mataka pour kotambola et que la bomoué. La mibale, il faut ezala na possibilité ya ko déplacer la mobilité dans la vitesse na ya kotambola na ngo. Parce qu'il faut qu'il y ait la vitesse pour kokota. Pour nanzela wana pour qu'il y ait kokota pour que botisa. Pour ça la fécondation. Il y a un liquide. Le liquide wana est bon makapé. Il y a un obstacle nanzela. Donc il faut mailler la pesa na kolongono na makasi pour okende. Mobilité. Très important. Donc on a 3 éléments wana, il faut les réunir pour maya papa et kibetina souka. Donc papa mingi ba s'inquiétaka. Mais ça fait partie des éléments autour colombien. Donc papa ou bazali koloka biso, maman ou bazali koloka biso, boya souvent en couple, surtout dans makambo tali stérilité, boya souvent en couple parce que ekoki kozala papa, ekoki kozala maman. Tant que ça l'examen, tu peux identifier papa a un problème ou maman a un problème mais papa yo continue un traitement. Na si ma traitement wana, boye bisayo papa, Thérèse a préparé betaka bale na yo au tchabina filé. Oui, qui betaka bale na yo au tchabina filé, mais pour sanate numéro ezali wana au bengi manager mobimba au bozwaye moko au sololi yo ndem tozoba ngoya, yo ndem tozoba ngoya na papa, yo ndem tozoba ngoya na maman. Benga kaka na numéro wana oyo ya manager okomona kaka yomoko oyamba manager Martin Mwamba yemoko en personne boko solola pe akopousa na place bozali to ayibisa bino eloko nini boyi kosala. Ouais, manager Martin Mwamba tolingi oyibisa biso penza kisi oyo tozomona ngo munene bonga moko na kumobanga kisi oyo munene boyi penza. Kisi oyo en fait, vous l'avez dit, mais quantité dans 500 ml. 500 ml, ils allaient pratiquement 1 litre. Qu'est-ce que vous ça quand vous bateau a un problème, il y a fer. Bateau bazali na problème, il y a makila. Bateau bazali na problème, il y a makila, ils allaient ko bimaïbilité, bazo perdre makila. Bana anémique mingi bazala problème wana bana anémique mingi bazong savoir makila. Voilà, pour éviter que bazong saka mwana anémique makila ndetango toujours pesa ye gamme ya série ya traitement na ye to tiaka oyo dans pour la falsification oyo ta pour renforcer système immunitaire na ye na oyo to zali ko tia yango pona ko stabiliser makila na ye. Pour ceux qui makila zali stable, nous avons déjà produit makila comme stable, on a une conseil à kokende kozwa makila société. Donc kaka anémique mais mutu oyo azaki na problème ya makila, kwa ba mama mingi baza na problème ya anémie. Bakoma mama kende lia épinard, mama kende ko lia boye. Pourquoi? Parce que azana problème ya makila. Surtout la période de maman mingi sur la période na bango mona maman komi pale nzo to komi pembe moi fatigue tout ça akoko komela yango et ko rebooster nzo to na ye et ko sécréter pour nzo te ba ko produire makila oyo quantité makila oyo nzo to zana ko ça. Merci vraiment manager to komi ko koma na suka na émission na biso oyo to bengi mopaya na kati ya magazine Lingala News mingi kaka bobandi kolanda vraiment. Papa Martin Mwamba Tony Penza o yebisa biso na vraiment ndenge baauditeur bazolanda biso penza ndenge bayiki kosala po bazala vraiment na mikebu nyonso mpona koya na kosenga bino d'abord na remercier bino mpe na félicité bino mpona ntan na bino bozwi mpona kolanda émission oyo bokoki koleka n'importe quel moment na niveau il y a centre écothérapie Nieka, centre médical écothérapie Nieka, traitement écologique grâce aux plantes médicinales
grâce à la symbiose de deux médecines. Venez, boya mwa mingi, bo s'inquiéter. Ba problème ya santé, vous voyez qu'on résout de la nganga na munganga. Po ya yekoli musala ya sa, ya nzoto na biso nenge kozala. Donc ceux qui bouillent, vous allez accueillir un staff technique, un staff d'accompagnement, ils sont totalement composés. Na bato batangi ba classe na bango pour na aider yo. Koyoka sonité papa, maman koyoka sonité. Totangi mwa ba malade belé awa. Oyo koki koya nango okoki koya obi oyebi mutu obi oyebi ndeko wakoza na problème wana kozangisa te koya na avenue Laurier numéro 5 na commune ya Kalamu quartier Kauka référence université Kimbanguiste okiti côté ya Bongolo okiti ozokita maleme tu okende kota yolo omona kaka pont esika basali biso wana so kiti pont wana iboso yo wana koti na Laurier numéro 5 pour joie ba information de base ba précision o ko mela biso pe na mail o ko mela biso pe na WhatsApp o ko mela biso pe na Facebook o ko mela biso na ba bisike kisini na Facebook beta kaka lukira écothérapie Nieka o ko mona site ko bi page na biso e ko bima ko s'abonner oza na Kinshasa te oza na province oza na poto totinda kabakisi tokosalela yo dossier médical tokolandela yo de près tokoriente yo ndenge ya kozwela bakisi mpe okomona solution ya baproblème ya santé oza nango. De ma part je vous remercie énormément et je demande au bon Dieu de nous laisser biso contacter nini bago kolanda biso numéro na yo numéro téléphone na ko pesa bino numéro à téléphone il y a centre mais vous allez afficher juste na sewa na beaucoup yango na ko pesa bino numéro il y a WhatsApp lorsque vous allez afficher na sewa na et email adresse na biso ils appellent afficher wana na sika ya Facebook wana beta kaka yo moko na recherche na Facebook éco thérapie Nieka ndenge ozomona ngo pe na sewa ekomami ndenge ekobimela donc mona page ou liker ou s'abonner ou tini message na ko répondre personnellement sinon service à communication eko s'en occuper. Merci mingi ndenge bozalaki ebele wana nazomona ye moko balobi mwana popia mukolo Brenda Iboko na kati ya États-Unis na Iowa. Vraiment tosepeli mingi Carlos Biaki awa na Lyon na Paris penda na kati ya France na Lyon tosepeli vraiment ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino Lingala News na oyo tolobaka penza mopaya na kati manager mo bamote pa ya batu oyo bazolanda osikoyo pe na kati ya Nieka. Merci. Na kopesa mbote na famille Mobimba, na kopesa mbote na ba travailleurs nyonso ya groupe Nieka, na kopesa mbote na baninga o bazuta ko na ngai, na kopesa mbote na grande famille oyo liko composé à savoir et à recherche sur le domaine de la phytothérapie. Tout allez ko faire partie. Donc en tout cas, na ko citer motu moko mokote na ko risquer na bosa na mususu, en tout cas na pesi biso nyonso na bino nyonso mbote bele. Merci na grand réalisateur P monteur monene oyo ya magazine Lingala News Chris Bantule Misapia Pembe mwana moko na kati ya Lingala News ozala danger pour tika danger vraiment to sepeli ndenge bolandi bo bolage pe bo s'abonner tala kaka plan oyo bo atango te epai ya ye moko Monsieur Martin Mwamba penza o babengi manager ya danger kati na centre médical Nieka vraiment na groupe Nieka to sengi merci vraiment merci à la prochaine tout le monde vraiment à la prochaine merci Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.